Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, salut, bonsoir. Bonsoir, bonjour, j'espère que non. Vous avez bien, vous aimez, vous partagez. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner, vous savez toujours bien. Voilà, ils ont wabino BBC Mpoï TV. Alors, titre nabiso bomoni, photo ya miniature nabiso pe bomoni. Waneza artiste nabiso. Irsil Pechanga, Black Line Mobutu la suprême. Ya, oboyo salimo kilinayo. Voilà. Bandeko, lorsque nous avons la analyse, nanga titre bomoni, photo et miniature nabiso pe bomoni, voilà. On est ensemble, les Péchalov, beaucoup tabo aimer, beau partager. Famille Libota, on est ensemble. Famille Libota, on est ensemble. Tous autres la film nabiso, les tartifs. Lelo tokota la je crois 8e, 9e, hein, c'est 10e épisode déjà total la lelo. Alors to consommer en gros, voilà. N'a pas ça l'analyse moko awa. Photo et miniature na biso bomoni, hein, voilà. Biso nyo soto yebi artiste ezali na mutu moko komela kinga mama BBC ozo tia ba photo ya Irsil, mais Irsil Pechanga azo jouer te, hein, aza quoi donc azo jouer lisusu te nga bité. Irsil Pechanga azo jouer mikolo vraiment aza actif na boke kotala ye na Maboke TV, boke otala ye na baucho si sa film ya Maisha nde loko pe yeling et sali ke nona ya kosala analyse a joie qui est pas tonton O Omari Kabongo auti ko jouer kuna film moko na titre ya Maisha o eketi na 12e à 13e épisode et azo jouer pe lisusu pas gesho donc aza principal na ba film ya na nyonso. Alors ba Péchalov ba o ba tuna kinga je crois na répondre bino ici Pechanga azo jouer mais na minute to yebi biso nyonso ke non aza na poto to mona ki na manifestation et les cas qui a artiste ou les cas qui les 30 na les 1er mai aza na poto na minute aza na France aza na Paris mais bientôt là a ozonga na ye a ozonga bino mo boyebi aza na 5 ans na ye. Alors aller retour kwen na vutuka eza nango likambo ya kokamwa te a occupé aki asali 2 jours 3 jours azongi na ye ya voilà bandeko. Je crois na répondre ndeko oya komela kinga Irsil Pechanga soko ke na Maboke TV okuta ye kuna ba film ebela zo tourner kuna na Maboke TV awa uti ko si ça te film moko et pas tonton O tonton Omari Kabongo et pas Gesho pe aza et pas Ada pe Ilunga aza. Alors déjà ba fiche et c'est bimi ke non akoza na ba film wana voilà et loko esalinga na ya ko sala analyse ezani ni bandeko. Tolandi film oyo ba tourner na ya Maisha et pas tonton O nga personnellement hein et touché ngai suka ya film mais na ko sepela peut-être Omari Kabongo a memela biso peut-être 2e saison. Franchement, a memela biso 2e saison parce que film esili Irsil Pechanga bon bref to ebi déjà histoire. Film esili lokola Omari apesaki boss na ye atiaki boss na ye zemi ba réalité ndenge lekaki et tout là à la fin des comptes tango eko yebisa mwasi na ye andako o eza Irsil Pechanga et Irsil Pechanga akokaki ko supporter yango te likolo kaka ya Maisha c'est-à-dire la vie Maisha la vie bazaki na vie ya pasi bokene botala film na chaîne Omari Kabongo. Alors et sali que non Irsil Pechanga na suka ya film ayebisi tonton o yazaki mobali na ye ya que non
to kabwani to sali séparation des corps mais na ozaka na ndako to ozaka ndako moko po na bana na biso to bokola bana na biso na kosala lelo nyonso keno na lambeli yo et tout na servir yo po bana ba mona eloko moko te ya keno papa na mama basi basali séparation jusqu'à tel point keno bana na biso bakokola oya kokende koluka vi na ye ailleurs parlant de tokoki kosala nini kokabwana pour le moment na oki okabwana na yo te na ndako na bimi na kei pour na bien sécurité ya bana na biso éducation ya bana na biso je serai toujours présente na kati ya ndako yo menga na yo ezali soki mwasi na mobali te. Est-ce que Ursule Pechanga azui nani ya bien décision ya bien to azwaki décision ya mabe to ko développer yango awa mais to sengi na tonton Omar please on a besoin ya deuxième saison ya film oyo parce que botiki biso à la queue de poisson sort malgré que non Ursule Pechanga azui décision ya koloba ke non bova na nenda kumoko mais boy pona bana siko yo na ngambu na yo tonton olobi très bien que non ngai na osa nini naza prêt kutata ya koboya ya kotika musala mais na kati ya film tozomona ke non tonton alingaki mwasi na ye ezaki Ursule Pechanga ezalaki ke non okutani na état moko boye soki ya faiblesse o babosa ngo ya basi oyo nzambe na bomoi nde esalaki ba réalité nyonso tomoni na film siko tonton nazo insister toza na besoin ya deuxième saison ya film oyo parce que il faut toyeba sort ya mama Esther il faut toyeba penza sort ya mama Esther toyeba pe sort ya ba collègue no ya musala parce que bango déjà bayebi ke non boss aza na zemi ya nani ya Omar botika biso boite tonton please tosengi deuxième saison voilà. Sikoyo bandeko Ursule Pechanga azui décision wana asali bientôt asali mabe bokomela ngai awa parce que tonton akotanga ngo pe awawa ou soit pe bokomi kaka na ba film ya tonton parce que ngai soki na koloba na tala ça fait mal mobali bobandine na pasi pona ba réalité mususu tonton soki a mitika kibongo bandeko ezaka pasi place on ozonanga décision te place oyo ebi kaka Ursule Pechanga ndenge ye moko azui décision na ye wana mais c'est pas facile parce que ya mabeza parce que boss ango pe aza na zemi soki atezala kaka ke no basukaki kaka no babimaki zemi eza te zemi eza donc c'est-à-dire que non ti bokovanda na Omar soki ozala mwasi soki okolimbisa ti bokovanda oyeba ke no boss nanga boss wana azana mwana ya Omar ezaka kapasi moko ata na okondima décision ya nani ya Ursule Pechanga mais problème mususu eza kovanda ndako moko kanda donc oza mutu moko ozaka mutu moko banda ko kande ko bando mato butulo kwa moi soki okanisi mais pour le bien de tes enfants donc Ursule Pechanga atali bana mais il y a d'autres batala kabana te et inda kaka na kende nanga et voilà yango place là na kocha commentaire ebele te tonton oyo muto bandi na biso makambo ya maisha please tosengi deuxième saison tonton tosengi deuxième saison toyeba sort ndenge bokovanda na Ursule Pechanga na kati ya ndako moko bosi bosali séparation tonton adongoli misu alobi merci akanisaki Ursule Pechanga limbisi etango baye kobete bord ya séparation des corps bosakanaka alors tonton please je sais que non kolanda on a plus besoin de deuxième saison ya film toyeba sort ya yo na Ursule Pechanga ndenge bosali séparation de corps de toyeba sort ya boss na yo mama Esther oyo akomi kobengo na phone ozo rejeter ye on a plus besoin ya koyeba na sort ya ba collègue no ya ba Modero Pierrot ki songi basi bayebi ke non mama Esther aza azemi na yo nakangi parenthèse. Alors tokota sikoyo na benabiso sur Ursule Pechanga bandeko. Vous savez bandeko, lorsque na osala analyse peut-être na yaka na analyse à Belleville Candil Poutine de l'écriture moko na ya Ursule Pechanga
bandeko eza ngai te BBC ou encore eza biso ba chroniqueur te ou encore ba chroniqueuse ba chroni mama ba chroniqueur ba chroni papa nde basala nini ba bimisa Ursule Pechanga akomo ya zalelo ou encore oyo Bellevie azalelo eza biso ba chroniqueur ou encore ba chroniqueuse. Nalingi juste na fungola parenthèse na bato ba comprendre. Ursule Pechanga po avandisa kombo chronique ezalaka te. Internet ou encore YouTube oyo ezalaka te. Yango wana erto yaka kosala peneti nga na loba toujours. Soki na koya kosala peut-être na koya kolobela sur Ursule. Peut-être quand na flasher na nga film oyo auti ko tourner et pas tonton o etiki biso na suspense et lelisi pe biso na suka nango. Ezate que non lorsque na ko sala analyse na nga awa sur film wana na se basé mingi na Ursule Pechanga, c'est-à-dire que non, tant que chroniqueuse, tant que chronimama, nde na osala Ursule abima, jamais kutu. Ursule a vendu sa kombo na ye tongo. Ursule a vendu sa kombo na ye tongo. Yangonga na mona kezaka inutile. Ya koya peut-être kofinga mutu oyo a vendu sa kombo na ye depuis kala. Et lorsque tout le monde a ba insanité ou les kaka peut-être na kombo ya Ursule ou encore na kombo ya Poutine. Nga na mona kezaka ke non mutema mabe wana ya kolingani ya congolais ya kolinganini ya kolinga ko pull down mutu. La grande famille bo aimer le Pechalov please to sungana. Bo aimer bo partager, nous sommes la famille. Bo aimer to partager parce que na zo rappel m'appelle mususu awa. Ma BBC Ursule azo tourner te, Ursule azo tourner te, Ursule oui na chaîne na ye azo tourner penzate parce que za na ba makambo ebela azo sala. Mais na ba chaîne na batu ba o bazo solliciter ye. Ba o bazo solliciter lokola tonton o a solliciter ki Ursule Pechanga o azaki pe principal hein to ke ba Ursule azaki principal na film o ba film mususu pe o ya bandeko mususu ba bengisi ye ba affiche azape kaka principal. C'est-à-dire que non Ursule Pechanga azane makambu. Azane makambu. Tango peut-être yoko ya po finga Ursule Pechanga. Avant disa na kombo tongo. Il y a d'autres personnes au ba ebi déjà ba capacité à Ursule. Ce qui yoko ya peut-être ko finga Ursule lelo. C'est peut-être kaka que non o sepeli sina o munoko. Ko kanisate que non ko pulier down, ko pulier down te po nanga na yo tango to ya kana ba kombo ya Ursule Pechanga. O soki nani kuna e Poutine. Yaya, ezabiso tende to fuli batuana. Ezabiso te to fuli batona bango moko babundana po bakomo bazalelo. Alors biso to yeka rapona kokota kawa ko eloko wana ya internet, réseaux sociaux pourquoi pas to lobela bango. Promotion quand ndenge nazui appel nazui pe ba message mususu mama BBC to zomona Ursule Pechanga na ba film te. Pourquoi zo jouer te? Alors na lobby bien Ursule azo jouer. Ursule azo jouer ba o bazana besoin ko tala boke ne pas tonton o boke na maboke TV na osala ngo publicité te ya maboke TV ou quoi que non nazo lobela star nanga Ursule Pechanga o peut-être na temps o bango ba vandisa ba kombo chronique ezalaki te. Alors lorsque chronique ye tokene nango pe na ndenge ya bien donc mutu na mutu azana donc azana na okolo banini donc aza libre ya kosala choix na ye. Mais ça la capacité na ye peut-être na lobeli Ursule Pechanga boye bo fingi Ursule Pechanga na commentaire. Peut-être na lobeli Poutine boye bo fingi Poutine na commentaire. Nga moko na mona rabatu a bongo mitu esala ate. Peut-être na star o bino peut-être bolingaka tant bo lobela e bo défendre ye. Ye peut-être azape mutu akala o peut-être kombo ne pe bimakala. Biso to eka ko faufiler ya ndenge mondango lelo ekoma ya chronique ya keno ki Congo ça moi polémique moi ko toucher ba star na biso moi ko ça la promotion mais to ke nango ndi na ndenge ya mabe ya oza na star na yo o lingaka mais ozolinga ko finga batu mususu po na star na yo lande tozo bebisa musala. J'espère que non na lo babo landa e bandeko. J'espère que non nazo lo babo zo landa pe bozo yoka. Oh, na okolo ba peut-être ata oh eza nani Poutine lelo ata tozo ya to pelisi Poutine belle vie Ursule Pechanga. Non, biso ne to fuli bango te. Biso ne to sali to vandisi ba kombo na bango te. Ba bunda bango moko. Ursule Pechanga ayebi
niveau oya bunda po avandisa kombo na eti lelo mais ça la passe ya koloba ke non Ursule asila ayokanaka te mais butu lokwa moye miniature na miniature ezoma te kita pona na kombo na nelongi na ye yango eza juste kaka ke no bandeko tobongisaka musala oyo tosala mutu nyonso aza libre ya kosala choix na ye ya mutu alingaka jamais nga na koya na ye kofinga na occupe bon pona loba bien toyebi ke no Ursule Pechanga na sila bayoka na ate soki na moni mabe moko na koya peut-être ko recadrer mabe o ya sila envers Ursule parce envers Ursule mais na ofinga sila te na finge point na ofinge te na ko recadrer na olobaka vérité peut-être ya o peut-être na oyeba mais à kofinga ye ya kena kende ko luka vi na ye soki pene na ko l'étaler awa je peux pas le faire nde loko o to sa wo mona ke non o le chronique ba tu peut-être ba star ango ba comédien ata ba Ursule Pechanga wana pona ko yamba Ursule Pechanga eza mukuwa pona ko yamba Ursule Pechanga peut-être toi yo za chroniqueur otangela pe ango classe otangela ango classe te po yamba Ursule na plateau na yo eza facilité et bisa bino lo monter tant que bino ba chroniquer soit 10 ans star a oboya peut-être boyamba ye star azolinga kozala coller na binote pona nini parce que bozo salir bango oh tozalaki batu moko boye netika nde na zaboye mama BBC na o défendre na minute na ekolobela Ursule Pechanga Ursule Pechanga outi ko jouer film moko na maisha nanani na soki na maisha et pas tonton o na titre ya maisha nini yango kozanga te koloba loko to osala émission boye to kotisa na no star na biso star pourquoi na film ya nozaki na ba émotion ebele oleli to moni pesa na film po Ursule déjà lelaka na ba film soki ba pese rôle ke non là il faut kitisama ya miso akitisaka to zaki batu moko ka net osala émission boye non bato ba Pesha Love mama na bino ye Pesha Love to bengi ata na phone pesa ba fan nombote apesi ba fan mbote star okendaki na film wana bien soki ata 2 questions 3 questions à répondre na ba question na biso et si to libérer star ake mais baza na temps wana te baza kutu na nini wana te po bakopesa biso chance wana te po na nini po toza batu te tozo honorer bango te to fingisa bango toza ebele toza sur les réseaux sociaux ba chroni foati ba chroni mama mais biso nyonso toza ndenge moko te mutu na mutu aza na réflexion na ye mutu na mutu aza na ndenge azo travailler mais soki omoni to ya kofinga eleki balatisi biso nyonso bakomi kobanga biso bandeko oyo eza logique po soki film pe ya tartif soki esili na oyo osalela yango analyse bato bazobenga tokotisa ta nani Poutine Poutine film oyo mpenza toyokelaki yo mawa talaka ne papa Serge ndeko na yo aosala yo kitoko te niveau wana okende apesi biso mwa briefing moko pe ya muke pa 2 minutes 3 minutes atiki biso na émission na biso akei mais tokoki osalela yango te parce que baza wana bakomi kobanga biso ba chroniqueuse toza batu te ko enregistraka bango pamba ole ba star baya vers biso pona promotion pe parce que kala ta bavandisa ba kombo kala makambo ya peut-être ya promotion encore ya chronique ezala te lelo chronique eza bazape na besoin ya keno ba chroniquer pe ba accompagner bango botaka nini na minute na zu appel mama BBC nazomona ici na ba film te pona nini na indiquer na bité kende na nini boye azo jouer mais présentement azaboy on bomoni ce qui est normal temps normal mais bakoma kobanga chronique bakoma kobanga biso pona batu mususu bango bayaka kofinga donc baza sur susu na biso te oza sur na nani toza batu te ko enregistrer ka ko bimisaka ba audio ya batwa la grande famille bo aimer bo partager donc ndenge za wana baza batu moko boyeke bavandisa na bango kombo biso nde toye au lieu toya na vision moko ya bien ya koloba eza chronique eza ka biso moko te ba payer belé
ba chroniqueur baza balobelaka ba star na bango. Ce qui peut être polémique eza oui to ki ça la polémique mais na ndenge ya bien ya kotikela pe batu mususu espace. Si ko chronique na biso ya communauté na biso eza na ba injustice moko boye o peut-être na bino moko boyo kanisa on dirait que no batu o pe batala kabino ou encore ba o batala kabiso baza bazoba. Peut-être des trois ba oki oza bazoba ba s'emporter donc ba koti na ben na yo wana ya ndenge oyeko finga mais eza na ba oyo ba loba kate batala kaka ba yebi déjà vérité ya makambu tala makambu ndenge bo ambrier. La grande famille, beau aimer, beau partager. Les Péchalov, please. Les Péchalov, na osenga bino, beau aimer, beau partager. Famille Libota, on est ensemble. Pour na artiste na bino, artiste na biso, on est ensemble. Je crois bozolanda o na zoloba. Boloba te que non maman BBC abeti à côté. Bandeko, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a ma kamusu auto au monde sur les réseaux sociaux. Ce qui s'y konga na zo mituna. Ce qui s'y koba tant wana ya ba CD chronique ezalaka. Mais batu mususu pe ba bimate. Mais peut-être pe Irsil Pechanga ndenge azawana ti lelo so omoni azotambola la tête haute. Elle est sûre d'elle-même parce que a comme vedette du tongo. Alors bino lelo boya ko si ise yango te. Ata Poutine wana. Tongo biso no tolanda pe tongo pe. Malgré bango ba Poutine baya na sima ya ba Irsil Pechanga. Ce moment ata lelo Irsil Pechanga ndenge azo tambola na la tête haute, azo persister toujours, hein? Ou encore azo résister toujours. Ata Poutine ndenge azawana. Bazwa penza chronique ba chango penza ba bwaka ngo mupanzi ba biso to landika ka chronique oyo. Toko bossa na kuna to uta parce que kuna to uta to banana chronique te. Chronique yeko ya écoute biso. Alors il faut to sa de biso. Nde ba Irsil Pechanga ba esprit na bango yango wana. Chronique il faut to sa ye. Pour lorsqu'à banda musala chronique ezalate, lorsqu'à vandi sa combo chronique ezalate. Sko bino boye bokuti muto avandi sa déjà combo mais bo linga neti bo tindike so yiwapi. Nzambe pe likola azati. Bobo sana ngati. Tant bo sala mutu mabe boye ba peke non nzambe ala likola o monati. Hein? La grande famille. Ah, bo aimer bo partager to jaliawa. To jaliawa. Les Péchalov on est ensemble, bo aimer bo partager. Famille Libota toujours. Tozo se soutenir. Awa to finga te ato sola kaka pembe. Ato sola kaka pembe. Na vandi na Nathalie Nobi. Ah! Franchement, chronique yo. Siko, eloko nazolinga siko ko révéler za ke non. Ce que za star moko boyo moko yebi ke non, moi comme on salé makata déjà avant chronique. Et lelo yo so omi kotis bota la bayaya na biso ba ya Gabi. Bota ba ya Gabi ba Teresia. Au moins ndenge chronique comme si bango ba kiwelewele. Chronique kaka oyo internet réseaux sociaux comme si bango ba kiwelewele bazangi ko bate la cacher na bango personnalité na bango. Babanda musala na chronique te. Babanda musala chronique ezala te. Tala ndenge comme si bango ba kiwelewele. Bo komi kaka biloba bozo ba place bo télé maté bozo toucher ba collègue na bino artiste mobimozo ça la sortie médiatique pour na ko toucher personnalité ya muninga na yo ya collègue na yo ya musala. Dites-moi. Pourquoi pas te féliciter ba Irsil Pechanga? Pourquoi pas te féliciter ba Poutine? Bo fingi bo mati bo salignon so. Mais bango ana bazo avancer. Objectif toujours. Baolanda ka objectif na bango. Ça fait mal hein bandeko. Ça fait mal na makambu susu to mona sur les réseaux sociaux. Mais lokola na makambu nyonso nzamba zalaka Dieu existe. Dieu existe. Yango bo mona lelo ba star na biso na bazo baza. Baza. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimer, partager. Et ça, on a vraiment bien. Beau aimer, beau partager. Wow. Moutoua Sili, Irsil Pechanga asila. A aussi la kapete.
bokene na lobi te neti tonton o Omar Kabongo ye pe toyebi Omar Kabongo ajouaka epasila ajouaka pe pa Poutine ye pa vandisa na ye kombo so tokoloba keno na minute oyo to citata di mibali ba comédien mibali penza ke non Omar ya ozanga te boke otala siko na film ya Maisha oyo Irsil Peshanga azakuna na film ya tonton o boke botanga ka ba commentaire nde boko yeba siko yo grandeur ya esprit ya Irsil bomona ke no capacité bomona savoir faire ya musala ya Irsil bomona ngo a partir ba filmer. Alors ce qui yo peut-être okoyina Irsil Peshanga yeba ke no ezana ba kwa mususu ezana bato balinga ye. Alors botiki la bato wana balinga Irsil Peshanga espace ba soutenir star na bango dans le bon sens. Voilà bandeko mingi ya kolobezaki vraiment te. Je crois na fongoli poke. Je vous aime, bisous, bye bye. Bokeota Maisha na Omar Kabongo. Voilà, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.